passion nga naza na motema na ebité ba tous ba so ba koza na passion naza vraiment na passion. Alors si on appelle le carrière est glissée, mère na biso bande ko bana o chaque article so ki 5 so ki 6 ba vivre ndeni ba benga déjà papa. Autour ya liwa no chaka yi beaucoup de choses. Même kombo na yo ku de ces tanga maki na kati. Tu connais ko simba bakisi pour ça la ya na yo mabe. Zone maestro ba mi bengela ngate ma mi bloquer la ngai déjà na tinda message de denda. Autour on a contact parce que notre père de mutundo tozo na contact na maestro. Mingi villa on va fabriquer ce maestro faut pas pesa nga mingi merci parce que naza seda on a sala yamado na mutuna nga na ya nango wana yamado kanimbo ka partout dans le monde na lalité na kena sali soke mama ya boya ga botenga mela papa mama te mama e kangi mukili na lalité na eli susu ale bologela dans rombo e kanga mukili et so tombola sur ma tasse d'étape depuis na pesa mu kona muni pena que non ma faillite ça ma modèle déjà donc père a me changer ba modèle père a me ka ba modèle père bena banda concentrer ba modèle bi de ça la bien ma classe vous dites que na prenga ba générique na biso kuna ezo kangate zo betaté à part ba nzembo be pas ba visible bolingo anana motema moleli wana ça va. Mais est-ce que générique vraiment générique de la bien nos campo naie nazo mona te nazo rati donc père vraiment na ninga mabete donc côté on a pena vendre réfléchir on va to balimbisa nga so nazo loba mabe zaka keno ba vérité par rapport ya donc ngai na villa nova na sala mabete nazala orgueillité na ya pe na bakisité. Allô ngaya wa santé eza misuma Mon fils, pour ma santé, Missunga? Ah, regardez Lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, kwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Zambe akamati molimo na ye. Missunga akosokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali koki. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Très chers fidèles internautes, le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes des milliers et des milliers branchés sur le www.africainfo.net. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai et Papi à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un artiste que vous connaissez très bien sur ce plateau de l'émission Culture Info. Lui, c'est Seda Kapo et qui venait d'ailleurs de perdre bien sûr son grand frère au nom de Nono Chaka, l'ancien de Cultura PIV, le groupe Cher à Monstre d'Amour, paix à son âme. Et aujourd'hui, l'artiste veut reprendre ses activités en commençant par faire une sortie médiatique. Mais le choix a été porté sur votre adresse préférée, donc Africa Info, la RTNC de l'Internet. Aujourd'hui, il est là avec moi, Seda Kapo. Bonjour et mes condoléances encore une fois de plus. Bonjour, merci beaucoup. Donc merci à ma fanatique, toi la bonne musique.
Moi c'est Seda Capo, mutu na bango balingaka trop, nabiga balingaka fort. Donc merci na bango. Comme vous avez Seda Yamado. Seda Yamado. Identité. Capitaine, mutu s'appelle Sarah Bango, donc voilà. Très bien, alors tu as week-end passé à Totokunda Nono Chaka. Vous êtes grand frère biologique. Ça va pas dire matin et bien? Ouais, vraiment matin et l'équipe bien, matin et l'équipe tranquille, donc l'équipe a une position bien quoi. Donc merci na tout basista qui biso déjà, merci na tout bakabula qui na biso mawa. Donc baba loba baye barabaninga malamu na tango pasi on a senti que vraiment chaque azaki mutu moko boye azalaki na bolingo ya batu nyonso batu alingaki vraiment trop par rapport ya sur le lina mosala bande ko sela bango. On merci na assistance na bino no soboyaki wana merci na assistance ba tout miki le Luanda donc partout donc monde entier basistaki biso na matanga vraiment. Merci na bango et puis merci na ba masato ya ba musicien, merci na ba leader tout, merci na grand prêtre, grand leader monstre d'amour Félix Oisier quoi. Donc monstre, merci na assistance na yo. Comment leader alala quitté quoi, leader azaki na biso tout le temps de cœur donc réunion surtout zala qui na vraiment. En tout cas merci beaucoup. Très bien, c'est d'accord pour tout tika moni moni pe na kimia. Mais tant que Batotika liste Nono Chakazala qui n'y a matazaki mutu et puis un homme de valeur parce que ça qui musala nambo kanabiso à travers la musique Liwa Nono Chaka et globisi batu moi mingi ça dit comme dans la maladie naie comme aveugle un jeune comme ça comme aveugle et puis tout le monde pensait que c'était pas vraiment trop clair. Et après, AVC, Kolanda, Marambébélé, Bélé, Tokozong, ça m'a ramené sur le passé. Mais autour, il y a eu beaucoup de choses. Même combo na yo coup de ces détails na kati. Tu connais aussi mais kisi pour ça là ya na yo mabe. Rapidement qu'on réagit dans bateau la biso. Bon, moni marambo eza mamo boy donc eza mambo nzambe quoi. Chaque abana malade ça fait 3 ans. Akufi après 3 ans. Donc à Kota Palin on fait après 3 ans quoi donc eza que non moni biso tonto botamba na mokili direction moko na moko nzambe mutaye baraka donc robota na hôpital mo na Ngalema mais jour odayo ko dans hôpital mo bona na Kenya donc ezala ka bongo nzela moko na moko nzambe mutaye barango donc maladie ya chaque banda depuis kala en tout cas vraiment ndenge monstre d'amour alobaki que non famille chaque egolinga chaque ate kolega biso donc ndenge baka ko senga chaque ndenge famille réclamera ko pesa bango chaque parce que bazalaki na souci vraiment retraité ndeko na bango quoi bazalaki na souci vraiment retraité ndeko na bango donc ya moni si basalaki befort to salaki befort de senga to sala to salaki befort to senga to sala parce que chaque aza cher pa na biso lelo boto kundaki chaque mais ti lelo biso to na matanga mais na biso ti lelo aza toujours revendre na se donc le ti lelo so ke chez biso mona pena no batu nyonso bazali mais tant to kundaki chaque bateau ba ki na minicho bazali souté na micho moko moko zonge ba activité na e par-ci par-là ndega ezala mais biso ti lelo to na matanga toza vraiment na matanga parce que to la sageno zala ki ndeko na biso tozaki na posa na ko lega batu nyonso na mokili ya moni to sala ki be fort nyonso ko na ko sauver molimo ne malgré tout nzamba linga ki ta ko tika biso donc est-ce que vous confirmez que maladie non chaque spirituelle ezaki naturel pété surtout si pour ngano to revendre bo ndeni ngana ke kufa miso ezala raté miso ezala na ninga normal ezanga normalement sur mon soit bela kufimiso et tout mais tant bon vandi déjà bon ta kufimiso boken hôpital botuni geno miso ndengeni te fo docteur mon docteur attesta moni geno logoté donc c'est que ça maladie mo spirituelle donc muto mo te même miso normal voilà donc c'est que ça maladie mo spirituelle donc to biso le longai le nona na ba mère ba père na ba famille mo biba donc to comprendre te oni ne leka ki quoi donc eza makambo nzambe nzambe da linga ke zala bongo parce que otambola pété ndenge zala ke ba église soki kotambola wana seke ba mère ba yo ndiko éviter pour na nini est-ce que ibaki likambo na makambo mais éviter ki te parce que ngana za artiste mission plus ngana za leki naza artiste naza pena mamsu fona sala à part ngai leki na bango ya suka ba ve bazali ba mama leki bazali ba mama kulutu bazali ba oncle bazali deux ans na suka na famille ouais ngana za petit frère ba chaka non naza ki pena na ndo ya na batinsinga ke non na ya na tala vie na tambula na vie na sala mambo ndo senga na sala na vie mais komi koti sa pena na kati na begena na pesa ka engagement pa ba ve na biso ba ve na so liboso le gola mama ba ve na so ba mata para ba ve na so le gola ba Jean para ba sœur na ba sœur Vicky donc baza vraiment belé balandela ki chaka trop en plus histoire na ezala ka no chaka ko mona chaka ozala bien donc tango ko koma bongo vraiment même na mona comprendre ki te quoi ti lelo na comprendre ngote meza mambo nzambe eza mambo nzambe donc liwa eza biso te mto sala ngo nzambe mta sala liwa tant on a médié comique
c'est dame dans ça ya ne bongo. Est-ce que la nouvelle on a eu kango? Wana eza faut ba tuba lobamo parce que naza déjà seda. So nazalaki on nazalaki seda tembe ba lo babongo te. Faut ba lobamo parce que naza na nguya kozala seda na mukili. Na boka ba ya mado na boka ba tenga na binisa na kanga mboka. Et koza kutu commerçant mo bwazaki ne pia kampia makomotera masango na coin. So ko mika 10 ko mona simbi kisi. Donc ça mamba mukili quoi. Naza déjà c'est déjà normal faut ba lobara toujours bongo. Mais chaque c'est mon vieux ndenge naza lelo ba animation tout nazo salela lelo ba tactique tout nazo salela ba nuance. Mamuno sona sela la lelo. Vieux na ngam dédica ngana za l'animateur. En plus, on est tous musiciens. On est tous musiciens, donc c'est mon vieux vraiment. On a une idéologie non chacun. Donc, passion, on a un thème, n'habitez pas tous, on a passion. On a vraiment la passion. Talati le logo non, on a une activité. Depuis chaque année, ça fait 3 semaines, on a déjà générique, on a quelques chansons, on a des initiatives. Donc, on a juste une casse à travailler. Donc, et là, ça non chaque a quelque chose qui donc chaque c'est mon image quoi. Donc passion naza na ngonza meka mtawe mo mkilité mteroyeba. Tamu kilezo jigelenga mabeza normal, zanga mokote artiste belé ezala keno mutu na fama kufa te mutu na fama bela te bachaka mama keno ye. Tant bazo tsayenga na hotela keno te, tant bazo tsanga iseke naza vraiment na makambo. C'est que nzamba salanga vraiment étoile. So zala ki ngai so batso zala bachaka ngai te senga ngana zala simple bongo. C'est naza déjà seda o mukile yebi naza déjà seda moko ya force, to tsaka keno seda pas à l'artiste, seda pas à la rabo donc ils ont maman quoi. Vraiment chaque personne chaque imaginer la tigali na mukili na défendre jusqu'à l'infini parce que c'est mon vieux quoi. C'est une page noire retardée on a testé d'Akapo personne nono chaka l'un de nos grands animateurs a tiraki biso mais ba œuvre tikali to continue ko yokaye à travers ba œuvre na tika na mukili ainsi que courage également toute la famille oyo ba perdre moi wana to ba na page noire na ngito o animé biso muké to zo na yamado identité faut to taper na fièvre na vie facile et ça c'est bien tout dans matanga to embazo to embaraga to ndera imi to ba na page noire pour honorer mémoire et nos chers mais ce que faut to lo ba mosusu toujours concerné autant qu'artiste vraiment nous on a courage ya wemba na no teme eza boulot na ngai parce que chaque peninga dae atiki bana atiki ba mère atiki ba to bel effort o ba to peut-être mta osunga bango mo kezaka ngai seda yango moni na bité na revanda te fona les éléments ou boulot nous la bango pendez à la belé vraiment donc merci na ba tout déjà ba soutenir na moment oyo to ba bati venanga béni sur l'on de connaître vraiment des cœurs avec pour donc des fois t'es pas madole la na yele gime ya bogane bambu mate pa vimba pourquoi ba kolanda ko vimba mama ya madoe madonyo soyo wabalela ya mado bayaya balela ya mado femme africaine madota la moulin madota la poitrine madonyo soyo mama nzambe na ngai mokongo pasi mama yezo senga batanga wi senzambe voilà très bien merci il s'appelle Seda Capo alors Seda ce membre soleil ils allaient tellement ébélé parce qu'ils allaient transfige il y a un groupe Villanova bon comme on a dans Light Music Villanova Yolongwe et puis ils ont continué carrière en solo tous ont vraiment muké dans l'histoire on a pour nous les cas en Afrique il faut tout la maramboana ils ont concerné Light Music ou encore Villanova de Fabregas Maestro raison vraie raison que l'on a Seda ce que l'on a hier est à l'Ibisoté. Ah, on expliqué clairement. Et l'eau n'est pas Seda Capo. Alors, on a maestro Fabregas. On arrête toujours papa now. Non, on a longa Villanova parce que na mona ki fona longa quoi. Na mona ki batango na Villanova kokaki. Parce que même qu'il est comme mona que non Seda to mesa na boire toi bini sarabiso. Mais quoi, ya ko na batamo beso générique bima mona ba monika Seda boaki mo ke to pa boaki te. Donc on est en Haïti, on a décidé de quitter carrière, il faut na longa, on a quitté qui. Donc raison on a quitté pour sauver carrière et on a quitté dans la Villanova au calme. Donc bandego batira là on a basa bandego nanga. Et voilà que l'absolu colo. Baro maestro aza. Ni ne sala qui baroma c'est d'abord titulaire. Aux qui titulaire. Donc on va animation na Villanova, ils allaient qui d'abord Seda et les autres. Ni ne sala qui baroma longola yo même na ba générique, ba clean kota le so mingité. Ils allaient impolitesse, incompétence ou c'était quoi? Ngana Villanova na lobana sala succès makasi liboso ba tunyo so na boka ya mado. Mutawanga na ngazati. Na sala grand succès mais ce que ton na sala succès na négligeant ba frère na ngate tozara na bango.
na négligera bango te nazanga na bango toujours de cœur toke ba voyage nazo coacher bango ke na te bato ba ya boye seda na bimisi ba frère na ba kabela pe bango et tout bazala vraiment ba frère na de cœur na négligera mutu te donc na villa no bana tsala ozala jamais teti na lobaki no ba gazo nga na sala wana nazo ba tutu bandeko na yango esika na okenenzela to ozala pepele donc voilà quoi ezaki teti te ezaki orgueil te ni ezaki ba mo lokata ba cri na yo na ba donc ezaka que no yemo remettre monnaie que non peut-être a changer no style d'animation na ye quoi peut-être abimsa mutu mususu tchana en place on a ndeko bwaka ngana olobani ngala ki simple travailleur to ba benga que non seda ya ko bwaka awa ezaki sika na yo na bwaka kaka na kwa na créer mobimbe 5 no bakata ba comme son mukuse na bwaka ndambu na osalani na bwaka mais na moment na ce que no komaki vraiment trop il faut na quitter parce que ngana za mutungo bo mokile zelaka talaka nazwa titre ki capitaine pa mo mentionner tsengo kundi bende Bill Clinton so na gang il faut mokile bina na moment na ce que no te ya ba mo sande ska ba limiter nga donc faut na duka chemin mususu quoi donc chemin o ngana sala na mona yono na sauver carrière pour mona so na zagiti lolombe na boma pe carrière donc voilà musique ezana ba faso ebele ngana benga ngo ba PV ko vana boye pas moni que no te font PV qui tam PV mama ko ba na sali ma mususu donc musique ezala ka bon par rapport à bon to koterment le solon rozo ma biso likolo tie comme bon ba reprocher qui Fabregas nini yozo mai ou sinon on ndako na yo ou y a répétition comme d'habitude pour coulisses bostala na ndako na résidence à Fabregas ya ou y a kambola na mbola ou répétera wana au mona mabete mais un bon matin tu te réveilles ou y a musala il faut que moi boire mai na lupangu ya bato non est-ce que permission na pesa ki wana botuna Fabregas botuna maestro Fabregas soki ngase na boire mai na lupangu na jamais de ma vie mai ni onga na boire ya za maître na boire mai pa na et pourquoi yelo baraza maître za tout donc pas na ebite so na rolo ba ndenge ni donc na boire mai na ndenge ni est-ce que ngana koyeba na biso mai na ko mo boire ben oui ozana mulangi mo bozo boire ba mai non jamais ezalaki mai na ngana milanga na répétition Swiss Star pour ngana puyaka na liloba pas prophète Konde Polo Dominique o batutu ba ebi prophète Konde Polo Dominique na liloba mondial donc ba mai na biso na ngana milaka mingi mai mo ba benga Swiss Star utana na église na bino parce qu'on a lancé na mili Swiss Star na zo komona ji na biso église na tchona kati na ningisi et puis na ndiko même pas ba sango ba sela ba obéni ba chapelet donc voilà les réaliser église par église biso pas prophète Konde Polo Dominique ba ebi to melaba ji ba pétrole to melaba ji ba to melaba ji donc to melaba ji quoi donc jioneza parfois peut-être jione biki ça ba to belé ba pétrole ba paralysie ba bika ba belé ma na rolo belon kutate monde entier ba biki no prophète Konde Polo Dominique c'est un homme de Dieu donc zalaki que non mai ya mabete na zape na droit ko yate na place Fabregas à boire à répéter na boire mai pourquoi na boire ya madonna kenda ko boire mai kuna te na boire ba tenga ma bazigida na boire mai kuna te bon kaka lelo bo wana za ba raison oyo ba luka ba nuire ngai seda tellement na étoile ba ko kate pour étoile ezala protéger par yemo konkolo na étoile ya nzambe nga ba ko kokati jamais donc on met la main no Swiss Star ozu ba jina bino na ba no met la main na nga Swiss Star na chango na poche banini ba ekomi air na ngo boire ya madonna ye na boire ya mado na tininga Fabregas ya ba nini yo ma yo pninga no matina na bité présent mai na melaka et tout c'est bon o za mai ni na bité za mai na biso to melaka do za mai na ngana melaka mais na kati na ti moi jina biso na mela po et puis sanga makonzo po na ndoka moi bien ti na ndoka moi ba fièvre moi bien ti et puis bon ba boulela on a ndenge ba boulela na ndenge ya na ndenge esengaka keno ba boulela ngo quoi et les gars na ngo pe zalaka te keno ezala pété keno na longwa po na yango donc mai na longwa parce que na monaka il faut na longwa parce que après mai wana na boiraka déjà na boire déjà te belé ya bazalo ba kotela melanga bona za capitaine bebento na bezanga brasaro yonati na pona binisa ka mboko ywe Fabregas maître mengana za capitaine ya bani mantere ngai na ko banga ona ni lisusu hawa na Kongo Nzambe juna zali de tanda banono ngai ne mokita na Bill Clinton saro bana ko banga yebizaka jotake ngana binisa ka mboko yo allez toke yo to beta trop to koma on y va wo aboira déjà on a mai ça la marabout te woni za keno iza ba grâce nzambe ngana prière ngana za Fabregas maestro boss nga ayebi keno nazala kana ba musicien mais mission le kiseda na timidité zate nganzundu na ngezala kana podium na be mission boy nga so répéter to vena so avant to banda répéter biso to ne to vanda ka bongo nga pena timide na pousse na même pas ta kota Fabregas vanda na vanda musique trop timide nga iseda parce que eza ba ndenge na nga nazala na ngo déjà ba edikanga bongo ke no musala na ngeza musala et puis tango moko boye na ko sangana na César dara na batute quoi donc voilà quoi basala ngo bongo te ga pour te France te mai basala ngo bongo te ezala te ke no pour na bongo ndenge na longo kese mai ezala ka ji ya liloba ya prophète Konde Polo Dominique parce que na sambela ka kuna
nasambelaka kuna soki ezalaki yango te mbele jamais nakoloba kombo ya prophète Kone Polo awa na écran aza moto monene na monde entier bayebi ye donc ezala mpona bongo quoi bakoki jamais konuire mais c'est da eza esika oyo epesi succès oui talent na yo mais talent na nzambe ndapesa ouais justement mais fallait ezala encadré et pas Fabregas ouais après ce chance na kata orchestre na ye oya bundeli mbula na mbula po mukili na biso ba o ba journaliste mo ya mbona plateau to yambi olelo tango comique ba générique ba voix na yo et ba komi ko kata yango to ba cri no ba ko to sauter est-ce que ozwaki temps ya okende ba papa na yo to ba boss na yo Fabregas o tout na me président ni ngana zo s'exprimer sauter na ba cri na ya bien mais pourquoi zo kota na disque te ezalaki que non maman ozwa temps wana ye mo famona te yo pe faut kende tamsu non voilà c'était mai ye mo famona que non c'est d'akapo yende mokitani ya mouvement ozalaki pe yo moko te ya madote nazalaki ngamote nazalaki na ba masamsu bazalaki na menga nazalaki comme muto moso na bwaki mona mokile yambi parce que nazalaki na bon cœur ya kozala bien na bandeko nyonso moninga na moniteur na mona rekomara boye sala nga pas si fort na Villa Nova j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup gaspillé mes énergies. Au gaspillé, c'est de profiter de succès. Non, exactement. Exactement. Musika, tout ça l'album na quel cas cri musika, kuna na bakina ba masina. Yo créateur faut nous. Na quel cas cri musika pour na rocha en orchestre. Eza déjà que non nazo gaspiller énergie pour na rola pe pongi na palin. Na rola pe pongi na palin. Donc voilà, et ça bongo. Pourquoi malgré ba crignon sur eboa comme depuis na sali carrière na Villa Nova, ba cri tunga mon na créer on a mutunanga. Mais il a des cris pe na kenda ko luka na chacha pe sala ndet kana bomba on a gardango peut-être la carrière nanga et au sala pe marambu nango. Donc voilà, tant que maraboue comme ça nga mingi Villa Nova Fabregas mayeso faut pas pe sanga mingi merci. Parce que na za seda on a sala ya mado na mutunanga na ya nango wana. Ya mado kanimbo partout dans le monde. Na lalité na kena sali soke mama ya boya gote na la papa mama te mama et kangi mukili na la te na eli susu ale bologela danse rombo et kanga mukili et so tombola sur mata sur l'étape ozomona mais eko koma na tamoro boye ke non to stali disque na biso cursus to cha banze boto payer bakanga ba pimela nzembo na chanzembo donc nzembo mtelongo lisayo eza pona bongo te parce que ba pimela nzembo mais na zalaka toujours na kati okesa pour nous relaxer que bolingo na yaki pour na ba bien na noter na yaki ndeko travailler par rapport ya boulot nzamba pesa ngai mais na komona que no bopime na bino nga ba plan mais beaucoup ma refina ngai et ba pesa no ba chanteur c'est da yo animateur fallait comme ozela la passion la maison mais ton ba pesa ba chanteur ba pesa pe Bill Clinton parce que Bill Clinton azalaki étoile ba moni que na za vacuum ya mouvement surtout PCA au marché bien ngana za mutumbo jamais na rater nzembo na groupe ya Fabregas yo yebi tema itango bandoko ya wana babiso toza ba guerrier ya kata mouvement wana yo yebi ngana ko rater nzembo te ngana ki mutumbo fali mutali boso déjà capitaine pou nzembo pa mokile sepeli. Donc voilà quoi, ils ont compris que ils ne peuvent pas nzembo te. Ba mo comment na comportement moko boye différent. Et puis comportement te ngana zala pena mwana malamu ya makasi pembe na maestro. Ngana répéter na yaka avant na ki ma répéter, ngana travailler bien na nyonso ngana sala bien au concert tout le temps air tout. Nazara toujours présent. Émission c'est dans Nazara toujours présent. Donc eza que non ba biloko moko koma na komona que non te bandi déjà kona komo yande tiboy. Faut pas. Bopimelanga l'art bopimelanga biloko esengo bopimelanga mais bopimelanga carrière ti. Na mona ce que non nga souci na toujours carrière, na za toujours na besoin carrière. Donc so moninga na longma kina c'est pour monena na sala on sala lelo c'est parce que na zaki na besoin ka na zala seda o ngala zali. Donc voilà. Donc pour na yo mériter que nzembo mbapimela. Si. Tolo babongo bapimelanga patience c'est futa kaseda ngana zala pa tamusongo nzembo na disque ya yemo leader na lobi boy moninga nga kokota na Villa Nova nakuta batu mususu mais batu mususu bakutanga mais bazwa pe banzembo ba peya bakar na simananga batu mususu bakutanga bazwa pe banzembo ba peya bakar na simananga nga seda na beta makolo bani moi suba lekinga wa kapo kitoko oloyiga makolo batu limbisanga na oloba donc par rapport que non ezaki non nazaki na patience ya mouvement nazaki toujours na patience. Et puis tu vois na boise d'ailleurs ko chaba cri na lemba te na chaka toujours ba cri mais que na romone comment commander ti boye non babiso msuto za bato ba boye te parce que na sali mingi alo kwa mtu mo boye elo kwa mtu mo boye akabela kio mailelo yo lo bozwiji asengo tsaka ta jimuke na bouchon yo pimelie jiwana et vous aboni boni panzambe. Donc voilà quoi. On va tout balimbi sanga so nzolo ba mabe zaka keno ba vérité par rapport ya makambo oyo ndesi na yo ka kelo ba makambo. Donc ngai na Villa Nova na sala mabete nazala orgueillité na yape na bakisi te nga naza mwana oyo nzamba yebi
On a zamona onzamba ebi na prière na liloba pas prophète ko Paul Dominique to sambela ka nzamba likolo na se nzamba asala biso na likolo na se donc voilà quoi baluka ko bebisa cacheté parce que naza muto batu balingaka naza muto ba artiste ebele pe balingaka tala na kati ya Villa Nova tozana na kati ya Villa Nova mais tenir compte Stemai ngana ndozo ba featuring na kati ya Villa Nova mais tozaka ebele parce que biloka bongo featuring c'est-à-dire na Hero Lecoq na sala featuring na kati ya Village na sala featuring na Eclipse na Jantamisi na Lobeso na sala featuring au sala générique mo boy ouais donc bande ko pour l'image quoi donc bande moustiquaire donc bande ko laksa que non naza bon na kati ya groupe naza bon nazo pesa mamba bien na kati ya groupe naza na droit ya ko se pulmoner donc ya ko fomwa ma esprit libre donc voilà chose ko que non na esprit libre bato mo que na esprit libre yo mo sandeska que non kende na ndeska banda ko sandeska ko ferminga fona timbati parce que carrière eza vie mobimba ya mutu tala lelo ve na ngana non chaka azate matiki bana tiki bande kwa tiki mère na biso za veuve atiki bato bele fort ngana za petit à chaka alors si on appelle le carrière est glissé mère na biso bande ko bana o chaka tiki so ki 5 so ki 6 ba vivre ndeni ba benga déjà papa ba ozala ndeni donc voilà tant amoni que non avec simba te fona tenga mana sala carrière mususu très bien c'est d'accord poto mais là on a mais ce que le temps au là ndako na bino le Villa Nova. Après toi, il y a eu beaucoup de départs. Donc, on va combo ta musu. Justement, on a une autre question pour nous. Pourquoi et tout ça la mandingue. Après yo bina filé, après yo bébé Bouchou azate, jusqu'à Zanoti azate, Materazi azate, et puis Ibrator. Bon, au moni c'était mamba. Donc, on a la bonne ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire en fait, on a formulé la question autrement. Et là, on a causé un départ. Donc, on a causé un longwa, mais on a vu que on continue à longwa. Ah, dans une histoire, quelque part que non. Tant on est au salaire boulot non, on a travers et travail bango. Donc boulot na eza boulot na objectif ya boulot za boulot na. Au coquille jamais qu'on mélanger boulot na na litoi soit ya famille ou soit ya bandeko na yo. On est vraiment fort aux alaires nango. Faut que ça la apte parce que les lots qui boulot est glissé et ça va au tala bande on te ba au tala yo donc voilà moninga na Villa Nova na zo ba risque belé série mo ba pesa nga suspension mo na ebela na eba mutuna makolo na ngote mais la cause ya batu ya bureau ba pesa nga suspension na ebitende ba mona nga seda na zalelaka po mission faut quoi propre faut quoi na batu no caisse nga tko na zalaki mutuma ba bongo mais na eba raté suspension si que utaka so ezalaka po na mini na ebiti ezala combien de temps ezala ça fait ezala plus de 1 mois mais tant que nazaki na bolingo ya orchestre na kotaka record na kotaka record ba dinango 2 semaines na eba esika suspension na eutate moni tango zo sala carrière na batu na ba guerrier na yo za na bango pour pesa lito ino parti par là te bunana nzamba pesa yo esika zo luko koma donc voilà quoi ngana Villa Nova avant na longa ba koselanga déjà makambo ke non na kesa la test c'est pas profit na quartier la te avant ba pesa nga suspension parce que banani ba ebisaka maestro bongo izaka peut-être bandeko nae donc tu comprends bien bandeko parce que vous mêlez maestro pendant na palais avant da soa za sona ba suki ba benga ba ni ndeni petit wana toki ake quartier la te ndo ninga ko na palais na vanda na palais makasi na vanda na palais makasi nzoka rien donc ça que non tant oza leader au sala makambo na yo pesa confiance à batu ba sala que non ozala oyoza et puis famille faut pesa toujours conseil ya ozalela na bango jamais oyo ka directement que non sala eboyo sala non carrière ezala lelo monza même ta pesa mais ezala senga ko force na ko zena vena ngamo ko bisanga seda étoile esenga ketambola na étoile donc ezala ka bongo quoi donc ndeti ngende non sala carrière na ngabo za musique na nga donc za carrière na nga mission na nga sala ni na sala na ata to mission na nga sali kamo za plus grave jamais ndeko ngolo bageno piniri te yebi musique te ndeko wana ngande ne yebi musique ndeko wana za jamais na azala jamais na mamozo bansala mana fila donc ngande ne bité nazo pesa ka exemple na pesa ka exemple quoi donc eza que nga tu no question et nous causer ba départ na fila non parce que na parce que na okaki ton ndeko na ngai filement bina filé bambote bele place azatanga longwa ki alobaki non bandeko Materazi lobé que non bandeko donc voilà quoi et on appelle ça mon conseil que non maestro aza guerrier aza ngana benga mon papa donc aza na mabebela au sala na mokili kati na musique donc ayo asala na eza kati na musique quoi tika yoka so nene te parce que frère na yo ayebi musique te ndeko no yebi musique te biro no yebi musique te
Ce qui est une mission à pour de la mission à Yobani. Est-ce qu'il faut bien le banon? On a pour de la mission à oh, c'est normal. C'est un musicien. C'est normal, mais ça le capture toujours à la bien, et tout. Donc, ils ont que non, faut que tant sa musique, mais n'ayez pas besoin de temps c'est la que c'est pas sa confiance pas battre sur le rôle à bande. Est-ce que depuis longtemps vous avez Fabregas? Avant la longue on a commis la gamme, on a coûté déjà. WhatsApp déjà bloqué. Dès que nous lobby, le long a commis les gens. Merci président. Maïs on a sur ça pour nous ici et tout. Tellement que pendant longtemps que d'abord répéter na sala 2 semaines. Nando de répéter. Donc on va considérer que c'est longtemps déjà. Avant d'en parler. Donc on est Maïs soit bien mi bengela ngate mi bloquer la ngai déjà. Na tinda message ba message denda. Ce qu'on a ça dans ça ko boni. Après on a bien tellement message dendi déjà bo c'est que l'axi que non vraiment Bonne année donc voilà. Tu le bosso la pété. C'est on a papa na luka mes numéro on a kana komela on a bonjour bon week-end papa bonne famille mais les kapeka c'est normal comment na SMS normal yaki ko sala plaisir parce que les jours viennent ngai non chaka a hauteur tika biso lobby nango maestro bambote de les places azali Fabregas papa na ngai o sala ke nonga na zala seda lelo na grâce ya Nzambe donc a komela ki ngai na numéro na mususu ya sika ke non seda ba mes condoléances ni ki ezala mobali ezala courage et tout vraiment ça là qui m'a bien marqué donc d'autres ont un contact parce que notre père de Mutundo d'autres ont un contact na maestro très bien le quoi contact ils ont eu beau c'est da le quoi contact ils ont eu et là des fois ni là des fois il a la tête des fois contact ils ont eu papa na maestro beaucoup pour sola autrement on est vraiment te belle balinga yo te belle balinga Villanova balinga Fabregas maestro ça sur na besoin ba yoka yo menakati ya groupe Villanova si quoi plaisir ezala maestro benga que non c'est des années nini yo na bi ça là déjà carrière na yo mais na zana besoin ça la featuring na kata générique à Villanova na yo boaka mais rozonga kuna na rozonga penate pardon parce que mais bokabona pe mabete ndeko expliquer biso awa te to kabona mabete mabepe zate te mabezate Maïs aza père na ngai aza papa na ngai aza papa na ngai ya lobara mabe na ngai te alobara ke non c'est dazala ki bien do sa carrière na ye bien on est notre loba ndeza ba vérité ko elekela biso a plus Maïs ozama le kana telo ba ke no ya ki na ba mai moko te ezala ayebi ke no eza mai église na biso ya liloba ezala ke no ba sentir na ba bureau ba lukara ba nuire biso seda donc sa carrière no tiko kese na biso mo no photo nuire nous on est que non azana doit ko sala carrière ya bien ko na tombola so kese na bino donc voilà eza bon kozonga mobulu Terozonga mobulu non ça déjà carrière ba pesa ma chance yaza papa na boire ba ya mado pembe ne ba tenga ba créer belé sala ke non azala o azalelo ba bonne chance na isa ba plaisir na ngai ce qui ndeti ba robenga nga c'est da featuring na générique à Villanova na wa oboaka sans problème na o senga pela art non senga la te on a za perte na oboaka na énergie tout na oboaka makasi en plus lelo déjà boy ba modèle mususu ye lisusu na oboaka ndenge ba ndo kanza te na oboaka na ba sima mabe parce que na méchant mabe bon la sima mabe on a méchant na to lo ba déjà que non fait na auto tika biso personnellement auto tika fatigué ba femme tika mambo belé fort on a essayé de prendre charge na bango na toujours na ba capacité na so se présenter na mokili face pour na la décide donc voilà quoi alors après que longwana yo oyoki comme ba générique et bien pensage et yaki toza na novelas ba générique mo belé après yo seda point de vue de kozani na oyoki na yanda kuna bino point de vue na ngeza auto to lobela ngana estement pensage bima qui ton pensage bima qui na zala qui déjà mais ba cri au penga na boka na pensage ya onde ba longola ki ba pesa mutu mususu aboka na tikene mais ngana boka wana ti cri na boka ba yesobolo yesopa sopela ye wo allez salam bien nzoto ebina te yo logolo ebina pamba donc voilà quoi na boka ba créer belé wana donc tellement ezalaki ke non ngai seda et comment ke dan ndenge mo bona mona ke za nango normal mais ba générique oyo to bima na sima na ngai vraiment il faut au moni biso na Villanova mutu na biso ezalaka mingi na likofe ezalaka générique après maestro kanga déjà Fabregas na côté ba rumba ba nini donc yaza maestro aza maître côté on a kanga déjà mais likofe inde générique moni fierté ezalaka na vandi côté mona ka benanga ba masana tiraki ba boxe fort mboke ezobina na nenga danger plaisir na nga mouvement na biso mais ezobina tout à tolo depuis na pesa mo kona moni pena que non
moi faillite ça moi modèle déjà donc père a me changer ba modèle père a me ka ba modèle père a pena banda concentrer ba modèle bi et ça la bien makasi et ça la bien makasi donc après yo ba changer ko yongo après moi pena même yo mo ne mo za justement atanga na lobite yo mo ko dikena après ngai ba générique na biso kuna ezo kanga te zo beta te à part ba nzembo be pas ba visible bolingo ananana motema moleli wana ça va mais est-ce que ba générique vraiment ba générique nde tozala bena no scampo na ye nazo mona te nazo rati donc père vraiment na ninga mabete donc côté on a pena vanda réfléchir bien pesa mamba bien parce que yaza mukolo na ngo moni dinanga vandi wana za nango na kati na ye ba modèle tout na lo bazani nango ezanga gena telema parce que nga ko boire lelo ndena boire ndena boire ka babona ninga na bagise d'abord eza Fabregas eza ba formation na ye Fabregas aza pe na droit ya kotaye pe bandeko batikali wana basala pe makambo donc voilà on va pesa bango chance à telema kaka piquer et puis nous allons prendre la dernière partie de cette émission avec Seda Capo. Donc notre invité d'aujourd'hui, il est temps pour nous de penser à José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham, Motema Beni Penda Barcelone, Maman Heaven. Merci beaucoup, merci également à Manu Sakombi, 20 ans de métier et puis enregistré en Zambie, Azali Kolo, donc d'ici 18 heures. Ma belle Zaroningana, resté en Zambie, les descendants de Yakwele Kwele. Igo Tanzambi, donc bienvenue à Kinshasa. Tous est là avec beaucoup de plaisir. Merci également à Mercico, la première dame de Lausanne. Motema Fina Bissoko Belisha, grand prêtre. Parent à Rich, Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Merci à Alain Dinamolo, mon surprise agréable, Bogart Tina Poche. Merci pour tout. Merci à Diezola, City London. Merci beaucoup pour tout, frère. On est ensemble. Le vieux Gauthier mascotte, le boss idéal. Au Bélissi, innocent, le beau man invité pour un innocent. Kakombono na monoko, on a évité pour l'année. Donc, vieux Nangai Gauthier mascotte. Plein succès à toi. Mr. Uptown, ne va give up. Noël Okito. Black des dons. Soldat Macasse depuis Londres. Merci pour tout. Et puis, la robot s'en a tête de la part de mon vieux Willy Caps Kinkela. Grand prêtre Marco Zefondo. Merci pour tout. Héritier Motema Cachemire. Et voilà Del Mbala et puis Bande Koutou, Bandingarabiso, vous êtes tellement ébélé. Et puis voilà, je pense également à toi de la part de Roger Kinkani. Je pense à Dr Kinkani, donc on a famille Kinkani, pourquoi pas Yvette Bangina, Anne-Marie Konga, Solide Dédé Mukendi et pourquoi pas Cécile Ngengele, Patrick Binda et puis Myrna Kondé. Merci pour tout et pourquoi pas Cézo Pasta. Se rétablir, donc on est dans le bon. Et puis, notre on n'a jamais, bien sûr, Baïlo de Paris, avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est Dakapo. Tu as un dernier virage, il y a émission. Carrière au Yoponi. Est-ce que ça une étude du milieu pour tout le monde, Mbokeza Koningana na Yopé. Mbokeza Koningana, Biloko Belé Kangamboka. Fallait pour pas côtoyer la biso déjà contrôle, Mbokeza contrôlé. Et papa nous fabrique ce maïs, razo l'embate, bien affilé n'en parlons pas. C'est-à-dire que Mbokeza ya Koningana. Yo kocha lokolo wapi Seda. Vraiment félicitations déjà na batunia surtout na oba ni Samboka. Au moins tous un souci faut qu'il tire na chose là toujours au top quoi. Donc voilà, ngato na mona ndeti ba yo pe wana inosibi vraiment c'est un jeune oiseau ça la fierté à musique na mboka na biso. Aza muto obwa la ba fleur. Vraiment merci beaucoup nelo ko malamu aseli biso de défendre ce qu'il tire en mboka. Et tomboli le sou qu'il tire en boca donc et puis ton azomona ba lokola ba massa na ngai lokola ba bina filé donc plaisir à trop vraiment donc na boagile ba fleur ebelé na carrière na ye ndinga zo sala lango à défendre clan bien donc des fois à défendre vraiment clan kitoko donc merci beaucoup et puis vena biso de king kutu to rolo baté parce que azala déjà des king ava biso toya tala rolo bakino mbogeza déjà ya bango sko biso to cha makolo wapi donc za kino makolo so to cha to landaka na sima makolo bango basalaki donc et puis ba vena so faire egola ba grand prêtre quadra et puis ba père na so Weranton ba vena so ba souverain binadam ba zebele ba grand prêtre monstre d'amour Félix Choisé quoi baza tellement belé donc c'est facile pour toi Ibrator Robino Mundibu ba maestro Fabregas donc c'est vraiment facile c'est difficile parce que bango wana ba arroser déjà pe ba rosa bazo continuer toujours pour arroser les sous donc biso avant toya total qui déjà au bon bando sala donc ceux qui toya bien notre le baba to marcher quand na basima na bon to tombola sur culture donc voilà les abongo style na musique ouais la biso
style les ébélés na sali ba générique le rôle ba eza 3 minutes eza gang à film eza générique net ba générique té eza générique eza rumbe zo denda rumbe place na boaki ba cri le rôle ba dora ba cri le rôle ba gang ba cri le rôle ba zombie eza bena ba biloko mo ba pesa bena chance pesa biso mondambo de tozo mo goût ozo ba wiba Dora na motema Dora na mabanzo Dora na ngaye Dora na ngaye Dora koti vile Dora yalingi mondele Dora motema yo Dora na ngaye Dora tala nanwe ngai telema Dore babluko baboye sensi gangi dans biloko ezali quoi. C'est d'accord pour. Ouais mais ça biso frère même yo animateur faut que na biso wana ndenge ba biloko ko sa biso bien. Moto sutora bosso na album mango rumba. Rumba za limekation. Wana ratarate. Ka je na bil pa mekarat. Vous vendez pena bo yo kenda Claudine Lonzo ga yo bo sananga ye. Da mekaki. Da ngabe fona meka. Faut meka pe rumba. Fona meka mo rumba parce que rumba ona ko meka talaka na uti pa maestro Fabregas. Doza rumba moko za ba rumbe. Tu sais que moi je t'aime à la folie rumba nalinga kona bolingwa solo ya motema na ngai motema soki bafongoli yo mona bolingo no na kati okosepela rumba nalinga kona bolingwa solo ya rumba makila motema na ngai tambolaka na bavene ya sentiment na yo wo rumba tundu wo rumba indumbu wo rumba tindi wo rumba rumba rakatoko rumba pipiri déjà beblo mo ba donc ça va so kera biso boy ça va eza rumba neti rumba nyoso te rumbe zo denda zo vanda te wataka na mo zo vanda te ndenge nini rumbe Baba Franco rumba baba Rochero Nzambe rumba Magilo Pepe Kale Kovelo Mide Jibe Piana Weranson Fahali Pupa Perigola Doba bloba boy quoi chérie wow mama ye love ye Doma bokwa ngaya wa konyoko maka bébé nanga yo prometa ki ngai jusqu'à la 7e messe de Bloma Baboy. Et t'as combien de titres album? Il a 7 titres. Comment on dit? Esprit positif. Esprit positif. Ben, voilà quoi. Mais je dirais que moi je qui ah ouais tu vois qu'on anthropologie après lis-moi cabo ça la promotion on est zalaki présentation on est pour se présenter na ba fanatique à la bonne musique donc ezaki non c'est d'attendre longa ko vendre calme il faut à se présenter pas ba fanatique ba linga musique ya bien et on a yaki na se présenter qui na biloroloko ça mélange ba yamado mélange ba tengama mélange biloko belé quoi donc voilà tant pe na pesa ka mo senga que no blo mike na sala mena sala qui te lokola ba sensible lokola ba droit d'auteur ba crime sous na boka ki boka ki on yango senga ki no ba return pour la promotion. OK. Mais ça va déjà tout pesa to biloko ba bien base la pena na mutema ko kita ba fonga mitema na bango ba recevela. Très bien. Ba recevela mais est-ce que vous avez bien entouré parce que vous êtes là user artiste oui mais faut équipe mauvaise de la costaud pour la marketing promotion de tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà pris na biloko wana nyoso et puis sorti na ngoto za lango quand donc sorti na ngo ba to base de la moitié 2020 parce que na mona ki na oboa ngona noté notre père de vie na bulelo na oboa liboso za hommage ya vena ngana no chara dictionnaire pour tout ça biso personnel déjà na sala yo hommage mobo ya bien vraiment base de la hommage wana. Ah OK. On répéter bakrina tu n'as répété vraiment ba crinité parce que nazo banga pona ba droit d'auteur parce que na bilorolo déjà na simaki souffrance ya refuta ba droit d'auteur on a ba créer le roi ba yama dona ba comment déjà ba créer orchestre batou ba droit d'auteur na ngoni te sala ki keno na simé pena promotion makasi ti ya ngoni na tour na on la sala lokola hommage ya vena ngana chaka na ozon sa ba créer na été mais na sala ngo très bien batou ba recevela donc les kana mélodie puis na parce que c'est mon vieux. La tactique toi animation de repé sanga na relax on vraiment na kati ya hommage on a zo c'est d'accord pour tout le monde qui est na suka et ba kino le ki amokilo mbetali yo. Je pense que vous avez un message très important et très capital. Il y a relancé na batu nyonso ba bonne musique et puis ba c'est bon talent aux en
En tout cas, vraiment, merci à la fanatique de la bonne musique. Je suis d'accord pour que les gens puissent bien. Je sais que chance il y a carrière autour ça la des hésitations ils ont vraiment passé parce que Mato il a déjà par-ci par-là déjà déjà mais avant on va combo bongo ba uteka ndé biso tozo uta vraiment na sengi bango vraiment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sur oyo to salela bango musala to fungula mutema pa na ba bomba bien na ba crier bien ba pesa pe biso ba tabo chance ba pesa pe biso ba tabo chance vraiment ya koyoka et puis ya kozela biloko tozo sala ba ozala décide na zoka ba conseil na bango que non c'est da point no sali boete c'est da point no kosi bete c'est da point no kei boete sa carrière to sala tout le monde en Côte d'Ivoire sur David Abimi ba to ba ya ba soutenir ba pesa ba conseil David au Nigeria de Côte d'Ivoire ba Nigeria partout ceux qui moi botami sikabara ba tchema boko ba pesa conseil à Pombo kei pourquoi pas biso pe na Congo to za bateau déjà na moi pembe na bateau to sala ki déjà bato ba mona ki ba savoir na biso et puis biso mona ba carrière à boy to za toujours na besoin na bango ba pesa biso confiance ba soutenir biso moralement financièrement physiquement to za na bango vraiment besoin quoi donc voilà ba pesa ra chance et ba za la décider très bien o sangisela biso na mabanga na yo o boka na émission na ba cri ça dit que pesa biso déjà conception na bain il y a esprit positif et que ça la biso vrai bien l'état pour moi de penser à tous les amis qui sont du côté de l'Afrique du Sud et que nous serons ensemble d'ici là donc merci à Idor Bokwala merci à Serge Keta BCBG sans oublier grand prêtre Ben Olondo merci également au boss Chiboaboa. Merci pour tout et puis je pense à Dems Vidéo et pourquoi pas Patuchi Nemu Bandeko tout basé à côté de l'Afrique du Sud je pense à vous donc Bobong Saka Mboka pour que nous allons tant moi boyer pour tout bon ça pena masolo bien to ya tout ça la musala ngezalaka pour quelques jours et puis je pense que vous allez moi vrai bien merci c'est Dakapo to na suka ngana otikelo na masolo là la tête on va pas venir na titi le vol au Trocadéro papa na DJ KM et puis na bossa nte venir na trésor luindo la na katsangola et puis na bossa nite ba tout le rôle ba Rosie Dianyuni R9 Chris Magema CDG Fambondo Merle Lutumba ba tout le rôle ba mutunanga le rôle nani Hervé Lutumba donc mutunanga le rôle Yannick Makangila Makangolologie là la tête des fois bango surtout bani dans la lingala bango trop dans le chauffé na bossa ni ndiki mutu na mitozo chauffé par rapport à maman ça donc la pesa biso la chance ba recevoir là bango lo baga na ngai kena lo mwe capitaine bango lo baga na ngai ke onga sena na lo mwe ga bongai na moni bozo bosa na pen na moni bozo bosa na atebele ya bazolo ba kotelemela nga pona za capitaine lbekinto na bezanga brasoro yo na tina pona binisa ga mboko yo wagadaka kongo tango na tenga misa ga mboka bango bazalaka wapie tango na bwaka ya madona tenga ma bino bozalaka wapie bozo ya na bilogo na bino ya pamba popo boloke nga kapo yo toke mama tenga ma tenga ma atenga ma ya ale chibenda wanye kokotita tenga ma mwanda mwe o babina ya mado ya nguzama kasile no babina toyo ale toyo tomata poto simbango toyo jano bamba la pomme de main donc merci beaucoup Seda nous sommes à la fin donc c'était l'artiste Seda Capo tout ça les confiance donc d'ici le début de l'année prochaine Azob Missa album il y a 7 titres hein? Et puis mettre ma gauche dans base de l'esprit positif 7 titres zoya donc les big ba aussi la ba mais lo kasi ko boa quitter na titre la ba krinini ba kresili ton nene ba kresali hein tolo ale tolo bilogo mamereya tolo ale tolo mere ale doya belaka tolo nzambe tolo toke ale toyo tomata poto simbango toyo merci à Ozengalina pour la prise de vie la réalisation de cette émission merci à tous les amis qui nous suivent à travers le monde votre émission Culture et vous touche à sa fin au revoir et à très bientôt Maître Magouche Bandalungu ne tombera jamais quoi merci à très bientôt au revoir. Allô? Wa santé eza misuma? Katelinga pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma?
Ah, kokate lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela moto lingala te. Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,